biso babi bon sono tozane likia po kozala bon sono ezali kozala na kokoso ya maboko te ezali kozala na kokoso ya makolo te pe to pe bongo kozala na kokoso ya miso te kasi ezali nde esengeli kosalela mutu na biso yango ntango nyonso tolobaka yango ete esengeli tozala na likia po mutu nde ezali ebandeli ya nyonso ebandeli ya boyebi ebandeli ya makanisi ebandeli ya bonsomi ya moto na kati ya mokili pamba te makanisi nde yango ekosungaka biso ete tokoka bongo kosala maso maye tozali na yango posa kasi maso mango mautaka bongo solo kaka na mutu nde na yango wana esengeli tozala na elikia po esunga biso tokoka bongo kotambola malamu na kati ya bomoi na biso mbote balandi banso ya Vouvam Télévision pe bongo wapi émission handicapé oyo wapi lelo toyeli bino to pe bongo to kumbeli bino tebete bozali ko mituna to kumbeli bino nini oyo to kolobela bongo na kati ya émission na biso oyo ya ba handicapé na bongo lelo to kolobela na émission oyo to kolobela considération nini bibonso no bazaka na mikili ya poto par rapport na mikili na biso nde wapi wana ezali bongo mama walikambo oyo to kolobela bongo mokolo malelo kasi to kozala biso moko te tokozala pe bongo elongo na ndeko pero pamba te bango batamboli mwa mingi na mikili yango ya poto bayebi lolenge kani mikili yango ezali bongo kotambola bayebi lolenge kani pe kuna bakonsideraka bahandicapé na bango nde na yango bongo ndeko pero mbote ndeko journaliste pe mbote na bandeko banso bazona da biso songo tokolika ete kimia ezali nango na kati ya suni nakati etumba kimi ezali tokolika ete maleme na kati kobunda manso mazali bongo kosalema na ntina ete atondo mingi tokolika ete boyoki mai tokosola bongo mokolo malelo ezali bongo considération nini bibonso no bazaka na mikili ya poto par rapport na mikili na biso nde o wana ezali pe mutuna wa yambo o tokotuna bino considération nini o bibonso no bazaka na mikili ya poto par rapport na mikili na biso poto ebete bino motamboli mwa mingi na mikili yango botamboli na ba France ba Belgique pe bongo wapi na bamboka mwa ebele ya bapaya boyebi lolenge nini kuna évolution elekelaka kuna na mikili na bango matondo mingi na kolika ete batu oyo bayebi mokili pe bayebi mibeko oyo etambusaka mokili esengeli bayeba ke bibonsono tokozwa ndakisa eza lokola non mouvant na kata nature ntango mbula ebetaka na mokili ebetaka te mpona biso bato toza na kapasité ya kokende ntina ebale mpona komela mai me mbula ebetaka mpona donc bikelamu nyonso oyo eza non mouvant bakoki koningana te po epermettre bikelamu nyonso wana ekoka bongo kozwa mai nde totamokela asala ete mbula ekoka bongo kobeta mpona kosunga bayebanso wana nde na ntina wana bokomona ete na mikili lokola bazali na kata mikili na bango tobi kaka Europe kaka te mikili kaka ya Europe kaka to bato mekana mingi poto mais so bokepe na Chine na kala tango mosusu pe etango bazalaki coloniser bibonso no to pe bato bazalaki na malformation na nzoto bazalaki na handicap moko songolo pakala bazalaki un peu rejeté na kata société mais tango bakomi kozongelaki botata mokili na bango to pe bonzambe na bango tokomona ke bakomi kozwa bato wana en considération ndenge moko pe na Europe tango bazalaki na babikarato bazalaki na bikarato no bamonaki makambo nyonso ndenge elekanaki mais tango basosoli bakomosalela mibeko ya mikela na bango to pe loi ya nature na bango bamoni ete te bon oyo ezali ya bango tomana otanga te bato ya bible oboye na boye te totanga mpena makambo ya bible nabi ntango bandi kosalela mibeko na bango nde permettre bango kokososola ete moto nyonso oyo aza na molimo kati na ye aza vivant ata aza na handicap mais aza na likambo moko songolo pakala oyo tata mokili apesi ye akoki koréalize na kati ya mokili donc aza na don ine na ye na kati ya mokili nde kopermettre sikoyo ke balukela bango mpe lolenge nini bakosalela bango manaka po epermettre bato wana bakoka mpe kozala malamu na kati ya mokili na bandi oyo tokokoloba nano na ndenge ya considération eza na lolenge wana donc toloba teke kuna eza 100% nyonso ezotambola malamu to mpe 20% ezotambola te tolobi bien ntango basosoli mai nyonso bazosala bokasi po ete bato na bango oyo bazali na bandicap bakoka bongo soki mpe kosunga bango po bakoka kozala malamu na mokili matondo mingi toyoki boyanoli biso botalisi ete par rapport bango bazongela bonzambe na bango to pe bongo bazongela bibeko ya bikila na bango nde yango esungaki bango nde yango tokotuna boye tolobi seke bokeseni yango to pe bongo bokeseni oyo wana na kati oyo wana po bango baza pe na bakokoso na kati na bango baza bato lokola bato nyonso oyo lolenge bato tozali komona bazovivre mais baza na considération oyo wana na kati na bango seke considération wana ezali di po bazongela kaka bokoko na bango to pe bazongela bonzambe na bango to po bongo bizaleli ya bakoko na bango mais tant tolimbola awa ete balokola bayebi
ba valeur ya mutu na mutu kati na ye bazo considérer que mutu oyo aza na makolo te aza na capacité ya kokanisa ma capacité ya kokanisa eza na niveau ya cerveau donc lokola cerveau nezo fonctionner normalement lezo senga sikoyo tosunga mutu wana po ete ako développer capacité aza nango donc cerveau na ye eko kotalisa biso nini na nini oyo tokoki kosala bokozwa ata mosusu bainventaire mosusu to mpe bato basungaka bango na bamakambo mosusu baza bato oyo baza bagénie mais kigénie na bango wana emonanaki te mpo baza na makolo mais emonanaki na niveau ya cerveau na bango mpe makanisi na bango ntango bazwi makanisi na bango bakoti yango na kati ya misala nde bapesi bainstruction te to ozala eloko te esongolo pakala to tiongo boye ekobotela biso likambo boye par rapport ya considération wana ya valeur wana et puis considération to beza ya valeur ya kozala na ye mutu parce que soki aza mutu aza déjà na kati na biso c'est aza na valeur moko songolo aza na bilembo na kati na ye bilembo kati na ye bilembo wana ye po esunga mais siko handicap na ye wana tokoluka te totala nde handicap na ye tokoluka valeur nini oyo ye aza nango po epermettre biso na valeur wana tokoka komonisa yango ntango mosusu na mokili mobimba mpe bato bakoka komona valeur oyo ndeko wana aza nango donc valeur oyo moto aza nango yango nde moto eza motu ya makasi yango na bi bien lokola bango na kati ya bonzambe na bango na kati ya otata mokili na bango ntango bacomprendre ke motu nyonso aza important po aza na molimo kati na ye seka aza na don moko kati na ye donc ezosenga sikoyo kozwa sikoyo don wana mpe koexploite yango mpo ekoka kosunga population matondo mingi ezosenga mutu akoka bongo kozala aza na bilembo na kati na ye ezosenga sikoyo seke cherche nyonso wana tokozongisa yango kaka na bakambi ya ekolo bon na bakambi ya ekolo nde bolobi yango eza na bakambi ya ekolo parce que faut boyeba ke charge par exemple ya bahandicapé eza partagé na niveau neti ya mosusu to baneti na mokili ya poto tozwi par exemple bahandicapé tolobi bainfirme oyo bazali na makolo te par exemple bien aza na défaut na loboko to mpe aza na défaut moko songolo panga na lisu to mpe nyonso to wana bokomonake badéfaut nyonso to wana l'état à prévoir na ministère ya affaires sociales baprévoir ndenge nini bakoki kosunga bato wana par exemple mpona kokendaka na bango classe mutu wana ata mosusu aza na problème ya handicap ya makolo na esika libota ekende na niveau ya kolobaki nombo tosombela ye chaise roulante oyo kosunga ye awa ndokende yango etelo l'état akosala bokasi mpo ete ye moko l'état akota na kati ya kocontribue ya chaise roulante wana mais libota mpe esungi par rapport ya capacité oyo balingi basalela bomonaki na kati ya babus bomonaki mpona déplacement ndakisa biso lelo moto aza na chaise roulante to mpe po azwa transport akóma na esika mosusu eza nkokoso mais kuna l'état akoti na kati ya kosunga na kati ya bus ndenge nini bus ekokozala mpe ke moto aye na chaise roulante bakoti mbala moko na kati ya bus epermettre ke moto wana aza na possibilité ya kose déplacer ya kosomba mwa bacourse na ye ya kosala mpe mwa wenze na ye ya kosala nyonso oyo alingi donc l'état azosunga na ntina oyo wana yango tolobi malamu ete l'état ye moko aza organisateur mais sikoyo social yango ekomelaka bato ndenge nini ntango tozofuta baimpo mwa bataxe nyonso ezofutama eza mpona kokende kosunga bato oyo wana donc soki bozofuta baimpo te bozofuta bachômage te bozofuta eloko moko te eza na impossibilité l'état atie bamoyen en jeu ntango tozolobela bibosono awa to mpe bahandicapé tozolobona mpe oyo tobengaka bamongole to mpe bato baza bamalade mentaux komona bato wana mingi en général bazalaka pris en charge na l'état bokende komona bato mosusu bamona wana ete ata mosusu bage apa na biso tozomona ata mosusu mwana moko aleki oyo te aza na malformation aza na retard mental mais soki tokei na bahôpitaux na niveau ya Europe toyebisino nombre ya bana oyo baza bamalade mentaux eleki ya biso awa atona bango eza mpenza ebele parce que premièrement eza par rapport ya alimentation na bango alimentation na bango lokolo ekomi mingi artificielle bachoc ezosalema mpo bango loposo mpe bakokoka mpena choc te ntango mwasi aza na zemi soki mpe azwika mwa problème moko boye ntango mosu na libala na ye to mpe na mwa nini boye omona choc wana eketi na niveau ya kopercute omona bana bakazala mingi na retard mental donc bana mpe mingi oyo tobengaka baza bamongole donc omona ke l'état azwi bango en charge mpona kopermettre ke baparent bazala moins soulagé parce que parent fo akende kosala mosala mpona kosala mosala azofuta taxe na taxe wana fo bakende au niveau ya kosunga mwana donc eza eloko moko eza ya gratuité te mais ezali organisation oyo société esali po epermettre bato wana bakoka kosungama na lolenge esengeli matondo mingi tata mpe awa sikoyo tokozonga na ngambo na biso sikoyo nini esalaka ke libonsono na biso bango mpe organisation lolenge oyo bototangela biso lolenge bango batambwisaka bomoi na bango nini ezosala mpenza ke biso awa tozanga yango na kati ya société na biso
matono mingi tokoliki ete na kata société na biso yambo nanu toyebi nanu valeur ya moto que ce soit mutu oyo aza infirme te même mutu aza infirme tozwi kaka mutu afandi par exemple neti na mboka na village na mutu afandi na Kinshasa oyebi déjà écart eza makasi na niveau ya considération ya kozala na ye mutu soki déjà na mboka na biso kovivre na intérieur eza déjà handicap kovivre kaka na intérieur ekomi da handicap donc mutu azoraisonner bafaki poto donc na bato kutu mutu azoraisonner bon mais nabi bien kozala na biso nde tofandi kaka biso nyonso boye déjà mutu oyo avandi na mboka na village aza na nzoto aza na bacapacité nyonso mais pas na biso akomi déjà handicap parce que ye afandaka na mboka afanda na village wow eza déjà handicap siko boyo imaginer sikoyo mutu oyo aza siko na handicap na ndenge solo te aza na makolo te aza na maboko te to mpe aza na miso te to mpe eza mosu azoyoka te boyo imaginer sikoyo degré ya handicap nini oyo akozala nango parce que mutu oyo déjà aza déjà na makambo nyonso bozoconsidere déjà sous-homme sikoyo mutu oyo sikoyo aza na handicap wana boconsidere ndenge nini omona biloko mosusu ezalaka nini mabota mosusu ezala kutu ke baboti mwana aza na handicap mais ekomi tina niveau bato baki koloba ke no mwana lokola aza na handicap lokola fo okendaka nde na hôpital kozala kolandela ye par rapport ya ndenge mpona basoin na ye bamoni ke mwana akomi charge oyoka mpa bapaster mpo bato bakendaka kosambela o mwana na aza na bondoki mpo aza na nini bona aza sikoyo bute na problème ke aza na makoki nyonso te oyo akomi lukela lokola aza na makoki akomi lukela te tanfo akende balabala akomi kosenga mpo na nini parce que l'état na biso mpe nano azwi en charge te nani pas à organiser loko moko te de façon que biso lelo to ndoko futa taxe mutu ndoko futa taxe oyo ko permettre que bato wana oyo baza na kokoso ya kotambola to pe kokoso ya koloba to pe kokoso ya komona bakoka kosungama na lolenge esengeli bakoka pe kozwa formation na lolenge esengeli po komona nini donc bokei na mikili ya poto biso tozopesa exemple d'accent ya muyembi moko to bengaka Stevie Wonder azalaki aveugle mais na bomo na ye Stevie Wonder baza ebele hein na bi baza ebele na tenga bango mais baza ebele bato baza na handicap bo imaginer que azalaki ko beta piano pe azalaki compositeur na banzembo donc ye azako mona na été mais juste du fait azo beta piano mélodie wana et puis azalaki na mongongo mbala moko bani kosani azo yemba so tanga azo yemba mbala moko bato baza wana basani bazo koma ye a composer mamoko nzembo mfadi okutu mambenga yokuta azomona azaki na handicap na niveau ya makolo mais nabi bien mutu azomona te ça veut dire que pona kokoma nzembo ezali difficile mais yeka soit du piano ndabla beta mélodie azobeta na mamoko mana komo yemba ngo koto ça les photos enregistrées tout ça les photos to bando koma après ando yokela ando yoka nzembo na akende pas sali concert plein lelo ya azomona le côté mazota mala mituka luxe azana bandako minene na niveau ya États-Unis kuna mais biso poto zwa bato wana poto pesa bango valeur ezamwa passe parce que société na biso l'état na biso nana komi na niveau te ya koorganiser makambo na lolenge esengeli matondo mingi l'état na biso organisation na biso nanu te komi penza na bokasi ya koorganiser makambo ya balolenge wana ndeko pero nini siko ezanga penza na po même ka wana olobi ete epesi handicap na mutu aza na mboka donc ceux qui nous dans la vitesse ça dans mboka donc comme on dirait aza handicap mo bosongo na vie actuelle auto vivre les lo so nini o esalaka te bozangi ya considération wana na biso non l'état na biso zanga nini po esunga ye so bolingo so la mutuna na biso l'état na biso zanga penza nini po esunga ye pourtant botalisi na mikila poto bopesi bandakisa bopesi même ndakisa ya Chine bolibete bango kuna basalaka mingi culture na bango so biso a na Congo mais biso peut respecter culture na biso matono mingi na kolika ete science sans conscience n'est que ruine de l'âme science sans conscience bato bazali kokanisa ete bazali tango mosusu na boyebi to pe connaissance ya makasi kolandela manaka ebele ezali bongo susu kosalema mais biso toregetaka nango makasi parce que oui manque ya considération nanu ya bomoto nde toloba manque ya considération bomoto epesaka pasi mpe epesaka kokoso na kati ya société parce que tant bozangi lolenge moko oyo bino bato bokoki kose considérer bino na bino donc ça veut dire que bozangi bomoto kozanga bomoto wana eza kozanga botata mokili kozanga koyeba ba principe ya nature kozanga koyeba nyonso nyonso ndwana soki nde tofandi kaka boye tango ba handicapé bazolela
hein tant ba handicapé ba zolela ba non mouvante siko ba non mouvante siko bo organiser nini pona bango po ko sunga bango eza kaka bango te tozwi kaka nde tobi ba faire en affaire sociale combien de mamans oyo ba kufeli mibali awa baza ba veuve ata troisième âge troisième âge nini dès la fin de la minute na fin di boy troisième âge oyo ezaki na temps so asali misala ya sacrifice ebele pona mboka tant on pas tangisi ba te bela tant molakisi na komi na troisième âge eloko moko malongo ezosama pona bomoi na ye eza te siko ntango bokomi dans la société oyo ya bongo oyo bozoyi bakoconsidere valeur te na otopesa bino ndakisa moko awa ke ntango mbula ebetaka te mpona biso bato toza na makolo bapersone valide te mbula ebetaka mpona bato oyo baza non valide net bapersone vivant avec handicap donc nazopesa ngo bongo par exemple mpona nini parce que mbula ntango ezobeta te mpona nyama po nyama aza na possibilité ya kose déplace aketi ni balake komela mai ezodeplace mpona biso bato te parce que ngai moto na kose déplace na keti ni bai nakemela mai mais nzete matiti nyonso oyo ozomona oyo ekoki koningana te eza na posa emela mai donc faut baorganize na lolenge ya malamu po ete nzete wana ekoka bongo kozwa mai sikoyo soki baorganize yango malamu te nde opesa fai soki tata mokili afai elaki yango bongo te nde opesa banzete nyonso mpe zamba nyonso mpe salani ekauka omoni sikoyo bahandicap mpe bato baza na bahandicap na banzoto baza lokola banon mouvant esengeli tosala programme mpona bato nyonso to wana entre autres bozo ba handicap wana handicap muso yaka par rapport à nini soda ke guerre ikolika tani mais mi da handicap accident ezo salema chaque jour maka peut-être que muta abotami na handicap moko songolo pakala te handicap muso yaka du ya accident du ya bomo ide tozana ngo makambo esala belé ba handicap ezo ya mutu muso bazaki na bien mais oyo soka pas tant asala accident akebo mpamba moko akomi makanisi eza sous malamu te esengeli mutu wana afanda esika moko moya raisonner sous malamu eza te il faut bozoyer en charge ekope ona kati yo maloba te eloko esalaka mpe susu mpasi nakala tobanda omona bamoto soki oyei na kati ya bamboka na biso ebando ya mingi na babeki emona babiloko ebelebele me na mikolo oyo tomoni mpenza epesi kokoso mingi babiloko wana ezoya me babiloko wana eyaka lisusu te siko nimana siko toki otuna nono lesika tomeka koloba mwa moke topesa mwa likanisi yango moni epesi mpasi bandeko mingi ya bazokumba moto bazokumba yango mpe na bakokoso mingi mpenza makasi donc bazomema yango na posa na bango toyebi te soki sentiment wana bazotala lobi te donc charge nyonso wana na soto aussi na ntango oyo nyonso epesi mpenza bakokoso mingi bandeko mingi ya bamoto batikali na badefo makasi na banzoto na bango mpona nini kaka ekumbeli ya babiloko nyonso oyo mais science oyo bauti kolobela awa science sans conscience neke ewinde lamu yango wana ezosala balolenge bandeko na biso bazokumba bamoto bakendaka na lolenge oyo wana te mpo bazoyeba likambo bazosala te seke leta na biso mpe lokola azali kokota na makanisi na ye te seke elobi mpe kokute mpe eloko moko ya grave to nini yango ndeko mpe oyo bozali kotalisa wana soki bandeko baza kosala bongo tokolika ete yambo nano biso so babeki ezango ya ke babeki ezoya lisusu te bapesi babeki na mpona bayebi soki no ndenge oza bosuka nango ya kosuka nini mpo bando obangisa bato bato bandoso bape bamoto mingi te mais kasi yango tolobi te soki bazopesa yango bongo mpona bayebi soki no sukasuka oya kosukela wana wana eza selon bango nde bazolobela mais ntango moto azoki ekumba moto est ce que moto akendaka na niveau ya kozala na assurance pour moto ya bopesa autorisation pour rouler la moto besoin na assurance ya moto pour moto ezala assuré ezala assuré na lolenge nini que soki par exemple lelo ekute na likama po ezala yo difficile te esengeli moto na yo ezala assuré soki moto na eza assuré ekopermettre yo l'état asala nini akokola ndelo par rapport ya baservice ya social oyo mpe ya suivi oyo l'état atie en place baservice ya assurance oyo l'état atie en place Sonas. Si vous avez la psycho, et belé va dans le moteur, est-ce que va assuré dans le lit kata on soucie. Et puis assurance yango. Tu tu même nakata mutuka. Pour les encore parenthèse, tu fungoli poto bela bon sur parce que normalement on a été. Tu na niveau ya kokende ko assurer. Est-ce que tant va kena assurer même mutuka. Tant va assurer mutuka. Est-ce que va chaka 2 personnes liboso. Tu peux 3 4 personnes à cima. Bacha 3 na sima mutu moko liboso plus chauffeur vous avez 5 personnes nakata mutu komona mitu comme ça bitampo au côté nakata taxi boy moni tampo za 7 to 8 nakata taxi so voyez ça ngasa na moment wana soki ka mutu na fait accident eza da na tort donc automatiquement bino ba tous poser nakata mutu malgré assuré ki mutu kana ye tant beaucoup nakata mutu ka assurance c'est ni ekufi parce que yé à respecter te mobeko assurance pesa ki
omoni donc ça veut dire que ceux qui les losent à l'accident au bukani du coloto pour dire aussi problème l'état a kokolante pe même sonas a kosungote battement kolandelo par rapport à mobeko o bango basali na bachela ki chauffeur kasi chauffeur ato servo yango les opesa pe passe na mboka na biso l'état zo kokotisa penza misolo ya mingi te po ko bon kolandela manso mazoleka na mboka po soto meki ko bimaka ana balabala ko telemisa pata chauffeur a moto tunyata sona tunyata assurance azana assurance te même ba chauffeur bele bazo kuma mituka ya omoni zo pesa pesa passe mingi kasi tozo ngana no na maitu bande ko lobela wana zeka entre parenthèses to keda ki po yango zo pesa pesa moi passe mingi ba personne vivant avec handicap to combien belé pesa na kati mboka na biso ko landela ba mai o tozali ko sala o kande bo tiko lobela te science sans conscience neke win de larmes de ko pe o misala nini oyo bibonso na poto basalaka po iko ka bongo ko sunga bango wana penje ko zala malamu pe to ko tala misala nini oyo ba oyo ngambo na biso pe basala delaka matondo mingi tolika ete koloba bibonso no basala la misala nini mutu nyonso to osala musala oyo esengeli ya kwa bongo sala mais awe pana biso eza limité mingi na ba misala oyo mais tant mususu kuna pe za limité mutu ata na makoloto ya okende kokima mbango bo fete musala kotambola ta ndokima mbango kuna pe ozala limité mais na lobi malamu awa ete bazo faut pas considérer valeur bilembo ya kobota mala onde kosala wana capacité na ye akoki kosala nini tant musu ata na handicap na lokolo mais mutu wana ata na possibilité ya se déplacer pe ya possibilité ya kotambusa entreprise akota la pe tant mususu PDG entreprise parce que eza nango te défaut ya ata nango handicap ya ata nango yango ndi mute ko permettre yete akwa kotambusa misala donc akota pe ingénieur akota na classe et tout oyo tokoki koloba tant mususu ke no bakota na difficulté eza tant mususu ba aveugle batana miso te wapi omona te basourd miwe donc bango nde ntango soki otapena mwa kokoso na ndenge ya kozala na bango nyonso tu mais lokola azomona baza na langage oyo bapesa bango mpo ete bakoka kosala misala et puis par rapport à langage wana batangisa bango mpe par rapport à langage basourd miwe ndenge nini bakoki kosalela makambo na bango et puis omona mpe baza na basociété oyo engageaka mpe bato oyo baza basourd miwe donc automatiquement place wana kuna bakoluka moyen ndeni bakoluka bacréele bango mpo ete bazala délaissé na kata société bada discriminité na kata société donc na kata société na bango na ba permettre bato wana po bayeba ki bato na bazali et puis na kata ba société ba kosala pe musala na bato nyonso mais on te moni tam ça na retard mental donc automatiquement est moins difficile pour mutu wana dans la retard mental ba mongol donc est moins difficile ya loba que non mutu wana aya abana kosala na bino na kata société et réaction tam passe mais on ya na handicap moko boyi na nzoto mais azana ba capacité na ye ba kosala yango dans le problème te bomona ke ba roya pe ba kosala makambo esengeli ba ko kosala ba okinete na niveau ya ko écarter bango mais sauf que activité oye akoyi kosala te ba ko permettre eta ko bon kosala activité wana est-ce que permettre ya sala activité wana c'est que nous bozolinga na mito par exemple aussi mutu atana le kolomoko ya ndambu to pe atana moi et le kolomoko est dans malamu te aussi mutu bongo bokecha ya kibeta akende kozala na football et dans moi passe comme que mutu wana atana moi difficulté ya osala makambo ebele ndeko pe otuka sino molobati ba organisation mingi otu ba bengi ba ONG dernièrement na ba mikolo yetu oleka tu yambaka ndeko mo awa tata dikaki esika bozali mbote pinza mingi abetelaka biso te alobaki ONG moko ekilamaka bazalaka mopanzi na centre mopanzi ya ville kuna bazalaki kozwa bapersone vivant avec handicap mais bazobetisa bango ndembo bakobeta ndembo nde neti bato babetaka ndembo ozwi otelemi na beki na yo soki balo ye ozobeti yango na kati ya beki donc bamisala lolenge owa nyonso wana bino bauti bake babetaka bale te mais tala makambo oyo baya kosalisa bapersone vivant avec handicap na biso nyonso wana mpo omona boye bobota sombela o beki te nde moni bazwi beki po bapesa babeki bapesa ata mwa chaise roulante otambolaka na yango nde moni bazwi bafa basala bino misala makasi ya lolenge wana mpo bokoka bongo kosala balolenge wana mwa conseil mingi mpe na babiloko oyo ONG oyo ememelaka mingi bato awa baya kopesa mingi pasi mpo baza na mposa basala nini bakofilme bamakambo ya lolenge wana bamemi yango kuna na poto bakende bokoteka mpo bazwa bo bamboko baya nango ana kati ya mboka na biso matondo mingi ndeko na ngai naoliki ete ba ONG wana biso ezalaka biso ntango mosusu pasi na motema parce que soki toluki tobanda kodecortiquer ba ONG yango awa bokomona misusu baoya awa donc ezala pena mwa lolenge tozotalisa biso mpona biso ba ONG nyonso to eyaka mpona bapersone vivant handicap mpona kosala baprogramme awa eza na ONG moko te eza ya biso bandeko na biso bato mingi ezala baloposo pembe nde bayaka nango awa eyaka te mpona kosunga biso ba ONG nyonso wana eyaka na profit mpe intérêt ya kozwa basubside esika bazosalela yango mpo ntango bazozwa basubside wana otala bomoi ya bato yango ndenge ezali
pourtant so na minute ko kendo lobaki no te to kana organisation moko e po na kosunga bato bazana ba problème ya ba koka po sunga bango de to pine mona tamususu ceux qui quittent moko chaise roulant kuna ba juge yango ceux qui moi 10 ba yena ngo to yo pesa bino ba lokwa ba ça tant ba batali e vraiment ba filmer ba kei nango e ba sika sa organisation na bango ba pesi bango misolo tant ba rejoindre ngo bino yo kanisa kino tant mususu bazo ke na niveau ya kende kosunga nango ba tout pe ndenge ni mais da ba mafia ezaka bato azoluka moyen ndenge ni cop donc to ndenge ozaka na handicap wana soki ka mutu wana moni yo okomi cop mpona ye azokalcule ndenge nini ya kozwa 10 000 francs to mpe 20 000 francs likolo na yo donc azotaloka ndenge ozana yo kanisi ta mosuki no ndenge aye akabeli mwa 1000 francs wana azwi amemi afani somwa quelque part okanisi ta mosuki na moto na sungi ngai alingaka ngai asepelaka na ngai na bi te soki ezali na ba association ezosala malamu batondo mingi eza malamu mais la plupart ba ONG nyonso oyo ezoya awa biso tozoloba bango mpena bien ezali biloko oyo baye awa mpona koluka moyen ndeni koluka koganye mwa bambongo lokola l'état na biso mpe makambo yango mpe eza organisé te parce que normalement soki yo oye kosunga bato wana il faut ke na ministère ya social bakende bayebisa yo kena yo ngosunga bato kingani kende baoriente oyo boye toza na bosenga nde ya boye to na bosenga nde bosenga nde ya boye mais kino lelo otamso bavelo ekosalama awa bavelo ekosalama awa te kino basalela chaise roulante mpona bandeko na biso mosusu baza infirme ekosalama nango awa te fo tokende oyo tozwi oyo mundela asaleli misusu kutu basumbela yango misusu basalela kutu basalité donc moto asalela pena bozwi yango boyokabelaka biso mais bokosala yango kuna te bokosala yango mpona biso awa te donc sikoyo na organisation nyonso bakosala wana bango uniquement eza nini bayeba ndenge nini ya kostructure mbongo epai na bino ndenge nini ya kolia bino makoki ndenge nini ya kodepouye bino bahandicapé te mais bango azolia mbongo na kombo na bino kingai nasungaka bahandicapé omo ndenge esalamaka mpa na biso par exemple bozwi député moko ake na intérieur ake kosala propagande ntango ake kuna ake na bachapeau na bapolo nde bakomi kuna bato bayambi ebele bobi ateke bato wana pena basungaka bango kuna mais soki baélection esili agani mbongo na komolela mbongo na ye contre esili aoya kaka 5 ans après soki mpe bolinga kopesa yango mpe lisusu donc réalité kaka yango wana matondo mingi wana ezalaki mwa mpe entre parenthèse kaka mpona kolandela ba-ONG lolenge ezali bongo koya ana kati ya mboka na biso mpenza ezali kosala mpenza makambo oyo elongobani te pamba te bazali konyokola epesa biso mpasi ntango ndeko wana azobeta lisolo alobi soki tobeti bale wana te okolia te tema mabota mpe baza na mbongo te ya kosunga bana na bango kosomela bango babeki kosalela bango biloko oyo esengeli nde ezopesaka bongo mpasi wana mais soki basali bongo bolimbisi so basali bongo ezali mpona kokritike ezali mpona koluka moyen kohumilie biso mpo bavideo wana jamais na bato normal bakotala yango bango eza eloko moko ezosepelisa bango ke bana na babetaka bale basalaka makambo wana bango afandi bazofilme bongo afandi après regardez ces africains ils ont pas de jambes ils ont pas avec des béquilles ils vont aller jouer au foot moni surtout wana ezali mpona kohumilie biso donc eza babiloko oyo tokoki kosepela nango te eza biloko tokosepela nango te et puis mingi mpe ndeko wana tokofélicité mpo aye adénoncer likambo wana mais compte tenu ke bato mosusu bazalaka nde baza na bandicap wana lokola baza na kati ya centre wana baza na difficulté puis bapekisi bango badénonce makambo wana soki moni ndeko aye kodénonce makambo wana seke akoti na kati ya révolution akoti na kati ya makanisi abifuna longola makambo wana ekosani ekokolonga na dénonce makambo ndeko mpe asukaki wana te alobaki bakomaki ti na niveau moko boye ke esengelaki bafuta bango bambongo mais mondele wana boye kofuta bango bambongo ebaki bafuni bapoursuivre ye aye kokima aso asundeli ONG asundeli ake na ye otala mpasi niveau wana kasi oyo wana ezalaki kaka nde toloba ezali kaka entre parenthèse ndeko mpe oyo tomoni liboso na poto kolandela oyo ya biso awa atako bango bazokela bazosalaka babiloko mosusu pamba nini bango bazalaka basalela mingi makanisi ya motu na bango mpe bongo leta na bango aza conscient mpona bato nyonso ayebiki motu nyonso esengeli azala malamu na bomoi na ye estce baza mpe na baoyo bazalaka na kati ya gouvernement to mpe bongo baza na ministère mobimba oyo bapesa bango lolenge oyo tomonaka awa na kati ya mboka na biso kati ya république démocratique du congo mpo bapersone vivant avec handicap bazalaki na ministère tomoni mpe ondie mpe bazocontinue mpe kaka na ministère yango kaka matondo mingi tokolika ete ministère biso toyebi ya partout na mokili na ndenge tomikotambola bolimbisi eza ministère ya affaires sociales soki tolobi ministère affaires sociales ça veut dire que englobe bato nyonso bacas sociaux nyonso na kati badifficulté makambo nyonso esengeli ekwa bongo kotambola na ndenge elongo bani mais
déjà batongo nanu bazalaka nanu toconsidéraka bango nanu te mais tozwi toketia ministère ya mobimba mpona bango babenga yango ministère nini abengo ministère des personnes vivant avec handicap ministère des personnes vivant avec handicap et autres vulnérables omoni eza nanu mpasi parce que tokotia yango ministère te il faut ezala branche moko ministère des affaires sociales bakei na branche oyo ezokende na niveau ya kotalela bato bazovivre na bahandicap mais balelaki mingi dekopero otosaka esika wana baperson vivant avec handicap balelaki mingi bosiko nde bazwi ministère 2 ans yango esalini yango esalini mais balobi mwana lokola botami mais bazwi ministère depuis 2 ans yango oyo toloba bien est-ce que na bahandicapé wana nde bino botomona nde bapersone vivant avec handicap lelo na kati ya mboka na biso baza ya kosepela quand nde balobaka ete soki bato mosusu bazosepela te babi mwana botamaki oyo bango batalisaki biso mpo tozalaki dernièrement na bango na nani oyo tosalaki nani conférence de presse na bango tozalaki wana ebele na mituna mpe totunaki bango mpe mituna bayonelaki mpe na mituna wana balobi mwana botami sika moye bapesa biloko ya makasi eza te azomela nano biloko oyo esengeli na age na ye ntango akokokisa mibu oyo ekoki oyo esengeli na ye akomonisa mosala na ye siko soki bango baza wana baza ministère mobimba personnes vivant avec handicap. C'est qu'il faut tout ça expliquer bien que non handicap ou vivant avec handicap. Donc là il faut considérer que dans un village il y a un handicap. C'est que bateau dans un village peut dans bango compris na kati. To bateau na batana mamboka na village dans na kati. Dans na kati ministère wana. Ko bazaka te ou bazaka te ko bana mboka na kati ministère wana. C'est pas on batana handicap donc on t'a fait na mboka. Donc tu peux exemple gars. Moni handicap ou na Kinshasa. Hein? Na muntu afanda na village bazandenge moko te muntu handicapé oyo azala Kinshasa aleki na valeur ndeko pio moni biso de tabo moni oyo émission oyo ezali tribune ya ba personne vivant avec handicap lobi malamu makamuso koloba awa ekosenga te ekosenga baya malamu muntu oyo azo na intérieur azana complexe liboso ya muntu oyo même azana handicap awa. Mais oui, mais ça veut dire que mon toit donc soit un complexe envers parce que juste le fait de faire la Kinshasa handicap il y a ma case un complexe handicap il y a ma case et dans un complexe ce qui les autres ont le bac notre de créer un ministère bongo donc ça suit quoi maman oh bah ça va veuve bah ta 3e âge so ba na ministère ni so bino ba no ministère na kata affaire sociale ba no bimisa bango mabo na bat na ya bango c'est que branche tu veux ça siko ba po bango ba déclarer comme mukolo ba maman ba fait ba déclarer mukolo ba ta 3e âge ba déclarer c'est que ba bimisa bango ministère na bango ya 3e âge donc ça sert à rien ya ko pousser ba tona musika na biso il faut ba kota kati na biso ba za la kati na biso to za na bango elongo to tika ko za la conscience ke bango za na monde moko à part ndenge komela bandeko na biso oyo balbinos oyo ndeko na biso Texas babundaki makasi molimo atateyeza na bango esika bazali kimia na bango babundi pena makasi po ete na ngambu ya balbinos po ko bazala pe considérer na kati ya société est-ce que bakisi bango na kati ya nani autre vulnérable bon pe baza na kati wana mais kasi na zolo bate mais siko eza malamu te wana bozo tcha bango kaka l'écart baluka makambo na bango bango tsaka makambo na bango na ndenge na bango alors que biso lokola tebiki bato na bazali ezosenga même na mibeko na parlement na nyos il faut muntu tanga azoke na parlement tanga azoke ko voter mobeko tanga azoninga basala makambo tanga azoka batala budget bayeba kino bato wana basani bazalaka bayeba pe bato bavalide basani bazali mais tanga mususu nga azolo bana bino mais muntu tanga makolo tanga musala kinga na capacité intellectuelle omoni to dire nga ko tata musala makolo mais na handicap makolo na ko faire on a nzenge sengeli on a capacité intellectuelle ya kotanga to pe ya kobota mela ya capacité intellectuelle ya kobota bilembo ya kobota mato ya kotanga capacité ya intellectuelle ya kotanga to pe ya kozala bilembo ya kobota on a dit bien to confondaka makambo mingi te mutu wana azana capacité ya boyebi pe ya connaissance ta musuko leka ngai mutu nazotambola na makolo minei mais mutu wana ndenge azana na capacité ya kosala eloko moko ya makasi oyo kokosunga biso nyonso omoni mais sikoyo soki ngai nasalela kibonga te soki ngai pe nga tata pe nazosalela kibonga te na nzoto na ngai nazoprofite te na makolo na nga na miso na ngai na matoi na ngai nyonso nazosalela yango te po la preuve eza nini na bato oyo bazovivre na handicap na bato oyo bazovivre sans handicap mboka biso ezovivre ndenge nini donc bato batambusa ngo eza bato baza na handicap to batambusa baza ba personne valide bato batambusa mboka oyo esanga mboka etambola ndenge nini
tende ko pe wana to ko pe so raison koko so wana moi mingi komo elata bato mingi ma complexe d'infériorité wana elati mingi pe na bay oyo bazoya ko kamba biso mingi o bazo mingi ba bibonga mingi na kati ya mboka na biso wana moi mikelo to ko pesa bino raison mais ya ko sungezali te ko komeko ko sunga nde bandeko ete soki to zu ministère le but est que to kokeli mbala moko na bombo na biso ndebo mi hotel c'est la personne va faire handicap tuzana yango to ka to sala sko bokas ke tout le monde se misala o to linga kusala penza ke tout le monde sa yango pour ba pesi biso yango ezela ko la mona zo déclarer papa boti papa ngani nazo na partie mabele na papa le but ça va parce que le but mingi na katelo partie nanga ya mabele yango ozwa faut sala sko bokas pour monde sa musala yango encourager des bandeko na biso pour ete ba ko bon soki na lobby boye soki tozwi kaka bango nde bazwi ministère nde olobi ke papa na posa nzwa mabele nanga papa yebi ke mwana wana aza na kokoso ya kotambola mpe ya komisalela bilanga papa kozwa mabele apesi ye alors ke ayebi ke mwana aza na possibilité ya komisalela bilanga kende ozwa mabele yango wana banda komisalela tata alingi mwana wana komona azodéclare ti lokoma azodéclare yo pesa ye kaka omoni donc alors ke eza bongo tata ti azokena oza na kati mingi mpenza yango nalobi malamu so lokwa tata akopesa tata fo apesa na forme moko boye tata fo asala na forme moko boye abi bon lokwa eza bongo tika na organise nanu ke makambo wana ekoma malamu nsima nango parce tolobi na minute to créer ka sikoyo kuna na kati ya ministère bango na bango basalaka kuna bato bavalide baza kuna te bazali même secrétaire oyo aza nani wana secrétaire aza déjà na bango te fo bazalaka bango na bango nde basala kuna kasi yango nsima mikolo oyo ebotaki su nungunungu mpe kana kati wana kaka donc tokoma esika tokomi lelo tobadela gouvernement ebotaki su nungunungu lisu na kati na yango toyebi bino ke ezalaki nanu mpo na biso ifallait batika bango nanu kaka na affaire sociale mais ezala branche moko ekende sikoyo na niveau ya kofanda sikoyo kobanda kokanisa koraisonne ndenge nini bato wana vivaka handicap bakozala bien servi eza noke bazwa bato wana batia bango na ministère na bango moko bon wana selon biso bien selon biso selon ngai tata peo ekozala bongo yango na bi ifallait kosunga bango na bongo donc mpo na ngai eza nango malamu mais est-ce que ezalaki le moment est-ce que nyonso epesamaki epesamelaki bango parce que bapersone vivaka handicap partout bokokende baza je veux dire arnaqué to bazokosama epai ya bato oyo personne valide oyo bazoya koluka lisungi epai ya ba ONG banini boye nyonso na bokenda bamboka mosusu mona mpenaki no motu moko asala mwa kikuku nde moko boye bato na bayaka na batalaka wana aya na mwa 3 beki na ye ba 3 beki wana eza mpo koarnake bato koluka bango koliaka bango bambongo kosala nyonso bazosala wana yango tolobi malamu biso ezosenga baorganize yango nano malamu baconsidere ke bato wana mboka mobimba na baministère nyonso na bato nyonso basala misala ntango bazofuta baimpo na bango ntango leta azosasa makambo bilanga kote oyo tokosanaka teke na kati wana toza na bato nombre moko ya bato moko boye oyo baza na bahandicap bango baza na impossibilité ntango moso ya komilukela mbongo ndenge esengeli donc toluka moyen toorganize elongo na bango mais bato oyo baza na capacité ya handicapé oyo monika aza na capacité ya intellectuelle boluka bobenda ye na kati ya société epuis akende kosala mosala malamu akokoma mpe ministre ya intérieur akoma mpe ministre ya justice mais lokola aza na makolo te oyo aza na mwa lipeka moko eza ya bien te bolobi oyo te aza non valide na bilembo no esengeli te kobokozala esika wana kolandela ndeko mpe kobisele nini ya mabe to ya malamu ya bokeseni oyo mona oyo ya libanda oyo epa na biso awa mpe mpo mutu atako azali mabe na bomoi na ye aza mpe na bolamu mingi kozala mpe na kati na ye mpo mutu na kati na ye azaka mabe te azalaka mpe na bolamu na kati na ye na lolenge otambolela ezali nini ya mabe oyo esepelisa yo te na libonso na poto mpe bongo awa na kati ya mboka na biso omeka kopesa mwa batoli mpo esunga baoyo ya biso mpo mutu nakozala mutu ye moko akokoka te donc tokovivre kaka na lo ya complémentarité lo ya domination yango nde mutu ezokoma mokili oyo nde na yango wana maloba ongambo na bino mwa bizaleli nini ya bokeseni oyo mona oyo esepelisa yo te to mpe bongo oyo esepelisa yo kokoba kopesa bandeko na biso bapersone vivant avec handicap ya mboka na biso ya république démocratique du congo mpe bongo ya afrika matono mingi na kolika ete soki lelo tolobi ete les personnes vivant avec handicap oyo baza na mikili ya poto nauti toloba malamu awa toloba teke nyonso eza rose mpa na bango baza na bamaltraitance na bango baza na balolenge oyo bango bamaltraitaka bango mais lokola etali yango biso te biso totala kaka oyo ezomonana neti na miso leta ndenge azosala bokasi ya koluka kosunga bato wana
yango nde totala mais parce que soki mokolo mosusu bobengisa biso towanda kotalisa bino est ce que towanda oleka pena na badetail ya koyeba ndenge nini bibonsono ya mikili ya poto bazalaka considéré ou bien bazalaka considéré te to makambo mabe basalaka bango wana eza société na bango mais oyo tozotalaka awa ndenge bameki koorganize société na bango te bateke tout est rose donc oyo tomonaka mpenza ya mabe wana eza mokili na bango wana kozwa invitation oyo tomonaka ya mabe mpa na bango eza makambo na bango eza makambo na bango eza mabe na bango eza mani kodeklare mabe na bango awa ekoapporte lomo te tamosi na kati ya société na biso mais oyo tomona ya bolamu oyo tozomona eza ke bazomeka to mpe bazali kosala mwa baorganisation na bango to mpe bazali organiser et puis mpona koluka kolandela bato wana ndeni bakoki kolandela bango. Ça c'est une réalité. Bazou commandé bazou landela batouana. Ceux qui pas dans le problème, l'État et le Ngona Libota bazou s'associer pour permettre que mutwana ata la pena prina bana ba charge ndenga malamu kisi ya kosomba ngo na batalo moko eza assez parce que ça na carte ils permettre avant na social na malonga te donc na lolengi wana donc yango moni ete na ngambo wana baza ndenge bazaleli pa ina biso awa to mona ka mutu soki aza handicapé surtout mingi comme je demande na nzela mingi eza bato batambola na ba chaise balingi kosenga mbongo misusu pesa osenga mbongo te babanda ko maltraiteur bazo finga yo bazo loba mabe par rapport à miso sala yango na pesa des cas mingi ba chauffeur balinga o mema bango mingi te ndeko oyo azaki na sima ndeko bikaki ya lobaki yango albi po recevoir ate de mama il faut tombola mbongo no libukolo soko tomboli mbongo te donc ko leka te mais il y a un chauffeur batangisi etina non valide receveur batangisi etina non valide azo peut-être ndenga me mutu wana donc tam système etali pa mboli pona ye mon des fois tokuta donc na éviter pour bon nzambe zate ya omoni tozo considérer bango te ya omoni mukolo bon nzambe ozala mukolo botata mokele kozala il faut permettre bango bako kozala moi ba compréhension pe makambo moi ebele oyo kosunga ete l'état na biso atambusa bango pe azana bango na lenge penza o esengeli pe ya malamu ndeko pero conseil nini okiko pesa na personne vivant avec handicap nyonso pe bon na ministère mobimba osangisi bango nyonso na libokie omeko pesa moi toli moko po esunga po sezali tina émission ezali tribune oyo pesa bango toli tebiki ba personne vivant avec handicap balandaka mo mingi émission oyo eza émission bazo na mingi po to ba ebete émission yeko pesa bango moi bomo ya sika kotalisa bango makambo ya sika bizeli yeko révolutionner makanisi na bango po bazala bongo na kati ya nzela ye na bongo moi toli na nyonso pe bongo moi liloba na bino ya suka na kati matono mingi yambona no biso to pesa bango toli to rejoindre yango epa ya grande sœur na biso nazali na yaya moko azali non valide ye azalaka na ngambu ya bashile bomanita ya mbambo yo sika azali to pesa bango mbote pona nini parce que sika bango bazali baboti bana na bango ndenge aboti bana na ebani baza ba non valide aboti bana penen ba ye moko atambolaka a quatre pattes mais ndenge azana nganga buka munene azanganga buka munene mais sikoyo azosela kani mutu na ye akoyebisa bana na ye boke na zamba nde balakisaki na ndoto ndenge pa zulaki yango ndenge azulaki yango wana akoyebisa bana na ye boke na zamba bosu langa nzete bosu langa nzete bosu langa eloko tel ko tanga oya nango asali kisa nyemba anganga buka munene mwasi azolandisa bana ye azana possibilité ya kopesa ya kozwa nzete moko na zamba eza te komeli eza nzete moko okanyanga eza nzete okanyanga ata losambo te lomote nzete wana kaka ndenge ozokanyanga na nzoto na yo okumba zeli te okende te makambo tozomona mikolo te mabota ya bopetonga te ezalaka te ye mokolo kaka ofungola singa wana mokolo wana nde osala nini okende na niveau ya okumba mokumba et puis ndenge baza wana soki oyo basanga oyo boye na boye aza na possibilité ya koseba maladi nyonso to wana donc ndenge baza wana baza na possibilité yango abi bien bato nyonso oyo baza ba non valide tosengi na bango bafaela motu na bango mpo na kati ya motu na bango bakozwa bainspiration mpe makanisi malamu batika molimo ya kwiti eza te koza non valide po banomela masanga basala batrouble komela diamba eza mpena malamu te tosengi bango basalela nde motu na bango mpo motu na bango nde motu tona na bosenga nango mpo ete bakosala mosala yani amatono mingi ndeko mpe oyo toyambi bino toyebete libota mpe na ndako lokola bazolanda biso na ngonga oyo ata mwa mbote na babubaye bazolanda biso na ngonga matono mingi topesi ya mombote na tata moboti na biso kumu ile boko kombe pero mpona nini te pa ya ndenge moboti na biso cito akadia esika bazali bambote ya mingi mpo ete soki toza lelo boye na ndenge toza mobimba boye bozomona biso eza
grâce na bango pe matondo mingi na bango banso pe na mbasi na biso banso esika bazali topesi bino mbote pe nengwa bango nyonso pesa matondo mingi wana ezalaki bongo liloba ya suka ya tata pero apesi mpenza toli mingi na biso babibonso no tosalela mingi mutu na biso pamba te mutu nde tozali koloba ete butu ezali ebandeli ya nyonso ya boyebi ya bonsomi ya moto na kati ya mokili mpe bongo wapi ya kozala na moto na kati ya mokili tolanda toli na bango biso bapersone vivant avec handicap nde yango ekosunga biso toka bongo kotambola malamu wana ezalaki bongo liloba ya suka ya tata pero kasi bandeko balandi ya Vuvam télévision oyo ezalaki bongo émission na bino handicapé wapi wana toyaki bongo kotalisa bino considération nini bibonso no bazalaka na mikili ya poto bamosusu babulaka ete nyonso ezalaka na poto ezalaka kaka oyo ya génial ya kitoko te tout n'est pas rose oyoki invité na biso tata pero atalisa yango na bo alima nyonso kasi ezali mbala liboso mpona koyamba bango kasi kozala mpe mbala ya suka te tokobengisa bango pamba te bomoni tokeli bapoint mosusu oyo tokosolola na bango oyo bango babimisi na kati ete mbala nsima ntango bakozwa ntango bakoya tokoyamba bango mpo ete bakoka bongo kotalisa bino lolenge nini na kati to pe bongo na ndenge ya kokabolela lolenge nini société ya poto vivra na bandicapé na bango nde toyoki oyo atalisi biso ezalaki oyo esengeli kasi soki bomonaki tokomeli bino na etando to pe bongo na ndako na bonzenga oyo bomoneli biso ezali bongo mpona nsima ya matalatala tozalaki bongo na tata kwaku maisha pe bongo na asungamaki na ndeko mbala pe wapi wana na réalisation ezalaki bongo ndeko timba oyo babengi absolu ye wapi wana moto asimbaki biso kuna pe bongo susu tozalaki bongo na cordo kivuya pe bongo wapi wana staff technique ya Vuvam mobimba basungaki biso po bomonaki tobimela bino kitoko boye nde bongo biso na bino tokutani na eliki ya mbala nsima ete tokutana susu na nimero ya sika oyo wapi bokolanda lisusu mai tokokumbela bino bandeko na biso nde na bongo botikala kimia tata mokeli ezala okati ya mabota mabino.